Boyebi elo on a comprendre tena bande on a biso musuba journaliste. Ça vraiment ça me surpasse. À chaque fois je vois que boyambaka batu bazana quit. À plusieurs fois nazo peksa bino ke avant ya ko bengisa Adjani Somono Doche eh, nani susu Somono Adjani nani so ayaka na quit na studio mingi mingi zela Mabiala nga na yebi te bandeko na ngai il faut bozala professionnel pa mundele ozoya na studio oza na solo ya masanga bakoyamba te séance ekosalama te mais komo bino bosalaka yango na nko okoyamba invité na yo na masanga yango mpe kutu ya kwiti te masanga mpendake ya inconscience azoloba na ralenti aoloba na ralenti oyi boki bana mai boki ozomona boki kaka bomonaka boki moto aobaye boki elenge sukali nzambe boki ekosumbisa yo na kati ya train diare penake boki elekisaka diare tuna bato bayebi komela boki baoyebisa bino ke bana boki epesaka diare boki epesaka diare boki ekosumbiso makila boki kaka ozomona boki et surtout baboki ya mabe eza baboki ya bahollandais vo memela baallemande me bahollandais baza bato te na boki talaka kuna diamba eza autorisé eza pena donc na baligali ya diamba oyo okoti osali pli na yo baye otamboli olakisi mokanda na yo na Hollande donc c'est-à-dire c'est drogué na Hollande on dirait eza autorisé yango mona masanga na bango ezalaka 8-6 11-6 donc 11-6 na terme ya alcoolisme nesi awa na France to ya alcoolémie ekoki koleka 0,9 te awa na France yoka sikoyo 8-6 mais na France to ya alcoolémie na makila ekoki koleka 9% ya alcoolémie te 9% ya alcoolémie oza na infraction plus 135 € ya amende soki ozokumba mutuka 20% oza na détention na boloko saisie ya mutuka sikoyo bamasango oyo bino bomelaka est ce que bozalaka na bapermis mpo okomona Adjani ayaka kaka na kati ya bastudio na Saint-Denis wana ayaka kaka na kwiti même ata masanga ezali moins cher na France masanga eza à la portée de tout le monde parce que na France ozala na mbongo te okomela bato nyonso bayebi yango na France ozala na mbongo te masanga okomela isifi kaka okute na mwana mai donc eza na bana mai mosusu po amela ifo azalaka na bana mai eza na bana mai mosusu po amela dépense ya na masanga eleki ya cigarette paquet ya cigarette wana ozomona soki 7 € soki 8 € nayebi prix nango te mais nayebi soki parce que cigarette okomela paquet moko 20 tige na mokolo awa na France neyebi no na kini kuna bokabulaka mpese cigarette moko 2 personnes te na France paquet wana ya 20 tige moto amela yango na mokolo mbala moko soki mpe aza pena momeli ya solo akomela 40 tige bakomeli yo mpe la cigarette tue mais bato bazomela bengisa moto na studio aza normal bokosolane masolo ezali intéressant okozwa part na yo ki obengisaka bato bayaka na kwiti parce que so oza na mile mpo ani bakongole balingaka mingi Saint-Denis parce que Saint-Denis ezali milieu moko très attractif à 2 mètres de pas de Paris et puis eza na bacommerce ebele ya baindien oyo tobengaka bamvunzi alo eloko babengi masanga baindien baza na bango bamusulman te batekaka na bango masanga alors les arabes ne vendent pas l'alcool baarabe nyonso bamarocain baalgérien batekaka masanga te na baépicerie na bango mais indien te indien atekaka nde azoluka lare na ye chinois atekaka na ye
et na chobo pe bakomo kotsa ba manzanza mabe ba chinois pe na chobo bakomo kotsa ba maniania ya mabe ezolekisa ba congolais ba diarrhée ba congolais bakomo sumbana ba train ba congolais musu batikali kwiti ya libela kwiti bato babima ba mandefu ya pembe basuki ya pembe alcoolémie alcool po moto akumbaka motuka akozala à tout moment suwele te moto akumbaka motuka masange elobisaka na ralenti ta lokola moto lokola ajani so osola nini obi nini mabiala so ozosola nini kaka omoni nangi naloba kuti nini po borango ekimi ngai po so osola na mabiala so osola na mabiala kaka ndenge wana ralenti ondire mazembe moto atiaki bisi ko bazozongela action na ralenti oyo babenga replay eza mawa bana mai masange obebisa yo masange omoni boki biso nde tobaka baboki mponi tomelaka baboki moko teki omeli mwelo moko boya ovai na yo na palais mwa vin ovai na yo mwa vino ta twana bana mai wana ba age moko nakatala mandefu apembe teta suki ya mwindo twana bana mai wana ba age moko ta ndenge na loko mwa jeune garçon moko ya 39 orke si toleki 50 ans mponi tozobatela nzoto tozoyeba baconséquence nini ya na biloko wana kengela monoko ya bana mai wana kengela kati ya monoko na bango omonaka minu mibale ekweya lino moko koto eza te lino moko koto eza kengelaka monoko na bango na kati na ngam na tindi yo kengela monoko na bango na kati moninga na 32 boy bana mai mosusu baza na 22 dans bana mai mosusu baza na 16 dans koto nyonso polele aliaka poni balingaka sendeni mingi balingaka sendeni mpona attraction ambiance moto amelaka masanga mingi azalaka na ekonomi te moto abayaka masanga mingi azalaka na ekonomi te biso toyebi biloko wana nyonso toyebi yango masanga epusaka moto na achat na consommation masanga epusaka moto na consommation mpo nini moto atekaka masanga amelaka yango te parce que ye azotala masanga te azotala bénéfice mpo nini moto amelaka atalaka perte te me buza ndenge moko te oyo azoteka azotala bénéfice yo mpe moto ozomela atalaka perte ozosala te buza ndenge moko aya naomela moko nana 10 euro te nalongola mwa 2 euro namela 8 euro esala nini etikala bino nyonso efo bozala équilibré yobi te ya 10 euro ozwa panza yango langage na bango ka yango wana panza yango ya na mwana na 10 bal moko ya panza yango ka tobaye et puis boli komelaka masanga na bacoin na ndako oyo masanga ekomaka bololo makasi kaka congolais ya tokena biso na couloir madia koko kuna na porte de la chapelle ya benda mibale pa mvunzi wana masanga na ndako ekomaka bololo makasi na libande ekomaka sukali wana langage ya bacongolais oya pe topeka dede tono baye na palais ayanga baka masanga na palais na masanga na palais ekomaka bololo makasi bimisa masanga ezwa mopepe libanda wana langage ya bacongolais masanga omona noko pena na kati ya train bru nye bimie na kati ya nzoto ako contrôler te nye moto komo contrôler ye kamati singa lase oya sapata akangi na se wana nyonso ezokita boye ti na palais akoti na wese abloke yango asukoli nzoto diarrhée akota na wese boye diarrhée otelema boye makila masanga ezobeta ezomema bato na bohôpital ezoboma meme baarticulation ya nzoto masanga wana vrai masanga ya komela na Europe masanga ya vrai atolingi no yango te me na opeso kombo ya masanga oyo bato bamelaka so yo za moto bimaka nesinga na oza na Paris nabike masanga ya 7 euros ngai nabike masanga bière ya 7 euros 1 litre ya bière Heineken na ye na mwa esika moko ya bien mopepe parasol banini na commandé verre moko ya pression
Il y a 1 litre na vandi na otanga journal nanga pendant 1 heure du temps azomela la bière nanga malembe malembe Heineken ya pression o nyonso batekaka ya linzanza na tiaka na monoko te amelaka yango te ngai nasombela esomonaka naka esomba Heineken ya linzanza na omela 1,20 €. Ngai naoloba 7 €. Yo ozoloba 1 €. Yo 75 centilitres wana proche ya 1 litre yo ozomela na 1,20 €. Ngai nasombi sikoyo 1 litre wana 7 € ya pression basala na batono ya mabaya ya pression raffiné so osisi omela omonaka masuba nyonso odégage yango ozongi ndako pepele epuis so nayebiki na omela mwa masanga nanga vola na osimba te na mili nanga nakoti na bus de nuit nakomeli bebe mwasi nanga mwa texo bebe j'arrive avoye na ngai pale nakiti nanga natamboli malembe nakoti nanga na pale o tu vois tindela yo message na otomela mwa moko mpe na bamaster te nga moko mais lolenge bozomela masanga même chameau dromadaire na kati ya désert amelaka mai bongo te bato misusu ameli boye lisu mo ekangami banoko mingi baza koso abaye mpe na boki akomi na suka lisu mo ekangami aofungola boye ezofungama te azofungola boye ezofungama te boki ezokause lisu bana mai bosala ekeba na masanga eza mabe erendre bino pauvre ezorendre bino pauvre mpe ezodétruire nzoto na bino nga na opekisa bino masanga te me nayebi soki so olingi omela masanga sombaka mwa bouteille moko ya vin ozwi mwa verre plein obaye na yo olemo eloko à chaque fois il faut liaka eloko à chaque fois obaye il faut liaka eloko kobayaka boki ya pamba te epuis soki osisi kobaye boki yokanga na oyebisa yo so osisi kobaye boki comme boki masanga eza na alcool ezosala nini eza na posa ya mai mpo ezala hydraté ntango yo baye masanga pamba ezanga mai ekodéshydrate yo ya omona bagene ya mindele ntango bakenda kosala babomu na bango na Paris bazalaka toujours na babouteille ya mai oyebaka ntina mpona kohydrate nzoto mpo alcool edéshydrataka nzoto oyebi ntina nini bacuisine ya minene basopaka masanga na bilia mpona kodéshydrate graisse oyo eza na kati ya biloko okomprendre yango sikoyo lelo omonaka bamasanga afungoli masanga boye azotia na biloko na damase mpona koéquilibre kolongola graisse ndambo oyebi ntina nini batiaka matungulu na kati ya ntaba otie matungulu ya mobeso eza mpeka mpona kodegraisse kolongola graisse mingi eza na kati ya nyama mpo matungulu mosala nango ya mwana ozomona yo lelo nafungoli yo ke so ozobaye boki yaya ifo molanya mai osisi boki tindiki mai à chaque fois so ozobaye boki ngam na ofungola yo lelo opeye 2 canettes no soki ya Heineken opeye bouteille moko moke ya mai so osisi omela masanga na yo ofungoli mai omeli mai omona kwiti no wana au bout de 1 heure du temps kwiti ekiti parce que kwiti nyonso eyaka après 1 heure du temps ou 30 minutes ne so omeli canette moko kwiti oya après 30 minutes so eza moko après 1 heure du temps bungi so obaye 3 canettes ya Heineken kwiti esala 24 heures même lobi na tongo soki mbila kangi yo asouffle yo akutuka na likolomi na nzoto baleki yo mpe nkanda boza mayele masanga eza malamu mais avec modération ya bino ndeko Google